bazwaki ba message na kobota mananga baye kopesa ngai elamba esantu ndenge babonzaka basali ya Nzambe na kokola nanga Nzambe bane ko utiliser nga na ba domaine ya miracle. Alors tangu nazotambola nazokola papa wa botinga bane ko négliger nga na domaine ya kotanga. Alors nazalaki lettré naebaki kotanga te kokoma te. Alors nakotaki na kati ya mabondeli tangu na bimi mabondeli ya jour moko Nzambe bisinga zwa Bible tanga makamnisa na kati onga ba ikotanga te. Premier miracle nga moko na vivre yanga moko après avoir osana ya bato mususu na ba ikotanga pe kokoma na nzela ya miracle ya Nzambe. Euti soki tolbi to localiser yango euti na problème ya prison des eaux. Soki mutu azwami na kati ya prison ya mai. Prison des eaux veut dire prison ya mai. Et l'autre liboso ako mon na vie na une manifestation ya phénomène femme et mari de nuit. Après si nouana akomona akobanda kolota bandoto bazo dindisa na kati ya mai. Pa na bana basi akomona ba nzoto na ye ya tolo ezo vimba. Eza suivi na bloc wana na ba songe moko boye mutu babwaki na libulu moko ya profond azo kitazo gango seku me azo bimate. Eza ba signe o ezo lakisa mutu aza na kati ya prison des eaux puis monde ya sorcellerie. Nda komona ba manifestation wana pia banokobela elo babengi ba infection mingi. Place outi ezo yebana. Place outi ezo yebana te. Soki ozana ba makambo wana ozomona ngo na vie na yo yeba ke ozana kati ya prison des eaux. Okoki kobala ozana kati ya ndako libala mais okosentir posa ya partenaire na yo lisusu te. Donc on supporter te. Voilà, balongoli yo désir ya libala. Aéroport ya famille. Obali mais ozozonga toujours na famille, esprit na yo eza lié na kati ya mai. L'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Liboso ya ukangama bibelobi, confiez-vous à l'Éternel. Quand on dit confiez-vous à l'Éternel, veut dire longola misu na yo pa banganga. Longola misu na yo na mbongo na yo. Deuxième de choses, balobi, confiez-vous à mes serviteurs de prophètes, vous réussirez. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'Éternel. Bossa Labado Nabino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, Airtel Monnaie. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Vous allez belé beaucoup l'émission. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Chez Mifo Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité ici sur la meilleure des chaînes. Nemo Messano, avant de commencer cette émission, je tiens à remercier tout d'abord notre sponsor officiel. Là-bas toujours, il y a Pessi Bissonio sur Tolan Bosenga, à Pessi succès, à Pessi élévation, à Pessi famille, à Pessi santé, à Pessi Pemanabomoy. Comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth, il y a un sponsor officiel, il y a Chic Moukadi, ainsi qu'il y a Chebiso Télévision. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, je le réel plaisir de vous présenter cette émission. Et aussi, je profite pour saluer ma partenaire Nyons Oyo Basotenaka, émission Oyo Police du Star, groupe Nabiso WhatsApp, et ma membre Oyo Basotenaka, chaîne Oyo ainsi que ma émission Nabiso. La PSI Mbote na coordinateur Nabiso Eli Sinandoukou, na Bosanité DT,
Denise Mosolo, na petit pembote na ba oyo nyos balinga bisoté. Alors je m'avais dire bonjour na invité à Mkwalelo. Toye baye azali nani ayeko sa nini na plateau na biso ya police de star. Bonjour Papa Moïse. Bonjour président. Bonjour président. Voilà, toyambi lelo na émission na biso police de star. Batu oyo batala ka chemiso télévision, c'est pour la première fois. Tout le monde a eu à travers chemiso télévision, est-ce qu'on s'est présenté Batu baye bayo soko salina. Merci Mengi autant du président Mike na komisi nzambe kandi ngolobe mokonzi ya nyonso oyo apesi biso pema apesi biso makasi apesi biso ba moyen ya kozala na se ya plateau ya monene ya makasi ya boye nzambe a zwana no lokumu eza Yesu Christo. Merci beaucoup. Moi, votre frère et votre homme de Dieu, prophète Moïse Banda de naza musali ya nzambe nazwami na niveau ya Lubumbashi na ye awa na kin pona ko saela nzambe. Alors nazwami na utami na engumba ya église Christ vainqueur de bisika neyamba o bisikanga na uti. Ok, merci beaucoup papa. Voilà, musaela nzambe kama biso na losambo ya mbotakuta na mozindo ya biso mbali. Sambe ya lola zama milimu wa basakoli Seigneur yondo banda pe yondo sukisaka. Yonde Genèse, yonde Apocalypse. Seigneur tika nyonso egumamela yo na likolo na mabele pe na se ya mabele. Seigneur totiki nyonso na se ya maboko na yo. Volonté, habitude, grâce, attention na biso nyonso. Seigneur egumameli yo na pokwa lelo pe na après-midi lelo. Pe mabota nyonso oyo ezolanda biso. Seigneur topesi yo kembo lokumu lolenge ba 24 veya bazogumamela yo. Biso pe lokola Seigneur topesi nyonso epa na yo po yo ndoza source ya nyonso. Papa tika ba oyo bazozela miracle epa na yo bazwa yango ba o bazobela babika. Po lobi ete molimo na nzambe eza likolo na yo po obikisa okangola olongola batu nyonso baza na kati ya prison maladi ya mabe ya kindoki babwakela bango babika na moment oyo émission na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. L'homme de Dieu, il a eu plaisir pour Nabiso, pour Naroyamba yo, na émission Nabiso Police de Star. Yebisa biso na no, lulenge ni nzambe ya visita yo. Lelo okomi benga prophète. Et ça, ils ont nini pour comme prophète. Nazungisi matondo mingi na président Mike. Merci. Zabatio na nzela na biso po ozali canal ya lipamboli po na biso nyonso. Zambe apambolo mingi. Na mutuno opesinga ya solo penza eloko nyonso eza na ebandeli nango de nzamba bandaka. Na botami na libota ya 8 personnes, tobungisa mutu moko, za mwana mwasi. Na kati ya libota na biso toza famille Banda. Tangu tobotami mama na biso na kubotanga, je crois que la prochaine émission à cause ye moko en personne azana no vivant. Na kubotanga ba zwaki ba message na kubota mananga ba ekopesa ngai elamba esantu ndenge babonzaka basadi ya nzambe bakotika bakopesa balobi alatisanga parce que dans une mission na se ya mokilo tanga botinga na bimina mwana mobali na kokola nanga nzambe bane ko utiliser nga na ba domaine ya miracle. Alors maman nanga moko na bandeko nanga babanaki na bako expérimenter grâce wana tangu nazokola bango bamona ki ngala kozala sango me nzoka ne nzambe ne ko manga na nzela mususu. Nzamba bane ko se manifester na nzela nga na ba domaine ya miracle pe ya délivrance. Alors tangu nazotambola nazokola papa wa botinga bane ko négliger nga na domaine ya kotanga. Alors nazalaki lettré naebaki kotanga te kokomate. Je me disais aussi proprement parce que na zabwe na kosela nzambe bien ndenge nini nayebi kotanga te kokomate. Un jour
ngana ndeko na nga mwasi abana kolobela ngai mais yo ni ozana kozala mutu ya suka bato nyonso nga bisite na kozala mutu ya suka bato nyonso te nzambe na poni ngai bisika nyazo memanga na lelaki sa nga pasi mingi. Alors nakotaki na kati ya mabondeli tangu na bimi mabondeli ya jour moko nzambe bisinga zwa bible tanga makamuni sa na kati ngai bai kotanga te. Premier miracle nga moko na vivre yanga moko après avoir osana ya bato mususu na eba kotanga pe kokoma na nzela ya miracle ya Nzambe. Je sais comment lire et écrire grâce au Saint-Esprit et Nzambe alola au moyen de notre Seigneur Jésus-Christ asungenga pona koma na domaine wana. Voilà un peu Nzambe bengelinga jusqu'à ce que na koma lelo papa nanga molimo c'est l'apôtre Willy Kitenge. C'est lui qui m'a ordonné dans les ministères. Je suis comme le premier fils dans l'assemblée. Et Léo na c'est l'Nzambe et musika na ye vraiment nazana esengo mingi ya kwando sengo. Merci. Voilà. Olobi makambo etali don ya miracle pe guérison Nzambe apesio likaboana ya kobiki sabato baza maladi baza ba problème. Lelo tozu li bakwa koyamba yo na plateau na biso ya émission Police de Star kasi bato ba otala biso mokili mobima bana ba problème bazali na ba problème peut être trop imaginer te. Tous par exemple le cas ya maman na biso azali na mari de nuit na femme de nuit ils allaient kotungi sabato belé na mokili mobimba soulet ba na ka wana pa na yo ko mema lo lengene et puis mari de nuit na femme de nuit ba ya ka lo lengene na pesi de sous matondi pa ya président Mike waza président ya chaîne abiso chez Biso TV Nzambe pambolo lisusu papa nanga po maloba na yo eza maloba ya bwanya mingi tandimete Nzambe nde azo ko sosola yo makambo ezo tuna eza pena na nzela. Merci beaucoup président. Et bato baza bazomi na ba problème lokola ndeti ya mari de nuit wana euti soki tolobi to localiser yango euti na problème ya prison des eaux. Soki mutu azwami na kati ya prison ya mai ba manifestation nango ba signe nango ebanaka d'abord olobi wana ezali babengaka yango ba signe ezolakisa mutu azwami na prison des eaux. Prison des eaux veut dire prison ya mai eloko ya liboso akomona na vie na ye manifestation ya phénomène femme et mari de nuit. Après signe wana akomona akobanda kolota bandoto bazodindisa ye na kati ya mai azodinda musika na kati ya mai bandoto moko ya bongo akomona pa na bana basi akomona ba nzoto na ye ya tolo ezovimba sans nani objectif moko boye soit muzemi te mais tolo na ye ezovimba ezobimisa ndenge mama bamelisaka bana. Je m'excuse beaucoup. Akomona ngo ezobima et puis akomona o babengaka ba maladie o ezali suivi comme ba hémorroïde eza suivi na biloko wana na ba songe moko boye mutu babwaki na libulu moko ya profond azokita azoganga secours mais azobima te. Eza ba signe o ezolakisa mutu aza na kati ya prison des eaux puis monde ya sorcellerie aza akambi na kati ya prison des eaux nde akomona ba manifestation wana pia banokobela elo babengi ba infection mingi place euti ezoyebana te infection ya makasi place euti ezoyebana te soki oza na ba makambo wana ozomona ngo na vie na yo yeba ke oza na kati ya prison des eaux. Et puis 3 ou 4e point nazo cité comme ba signe okoki kobala oza na kati ya ndako libala mais okosentir posa ya partenaire na yo lisusu te ozo tala ye mais ozo kakanda na motema donc on supporter te voilà balongoli yo désir ya libala nyonso wana aéroport o bazotinda yo ya kosilisa lokola aéroport na biso ya njili donc eza aéroport ya famille obali mais ozozonga toujours na famille esprit na yo eza lié na kati ya mai bakanga yo okwanda kolota bandoto ba sirène olali na butu ozo sentir ozo bimana mutu ko kozala mwasi to pe mobali mais ozo sentir ozo bimana mwasi to mobali
na kolamuka na yo omoni ba signe oyo elakisaka mutu auti kosala action songolo pakala ressentir ba signe wana soki omoni ba signe wana ndeko molingami oza na kati ya prison moko ya mabe prison wana esengeli osala mbango kima mbango benga biso po naza na ba solution on a coupé sur kaka prière il y a 3 jours de prière au kosala libéré na kati ya esprit on a pourquoi parce que bibelobi l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oint ngate molimo na nzambe il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle o wana eza makabo tozolo bana kati ya mission ya papa Mike Zambe wana molimo na nzambe koya kobimisa yo na kati ya boloko wana enfin que au jouir na libala na yo mobala azozwa mbongo ebele me mbongo na ye ezokende pa ya pasi mususu ozo comprendre te nzoka nde oza na kati ya prison des eaux ndenge nzambe inspiré papa président nzambe apambolo mingi papa na ngai na kanisa kwa musu ozara prophète pour makambolo ba ezaka vraiment mutu ya pe profond mingi nzambe apambolo papa. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors bato nyonso oyo bakotala biso ba se retrouver na kawana conseil ni tope kolba na bango nini conseil ya liboso o na kopesa en tant que l'homme de Dieu s'il vous plaît en tant que président. Merci président. Po amimoni ke amona makambo uti koloba wana ba signe oyo olobi moto otala biso amimona ke ezali avivaka yango moto lolenge wana okoloba na ye nini moto lolenge wana président na peshi botondo lisusu merci moto bongo esengeli d'abord bibelobi confiez-vous à l'Éternel vous serez affermis. Nzambe a besoin affermir bomoi na yo pe ndako libala na yo to pe ba fonction ozo salela ngoza na mbongo ebele millions milliards mais soki oza na kati ya prison wana vraiment oza na kati ya libebi pe libungi ku faisons na yo pe destruction totale pour ko na prison wana ezaka pasi mais nazo pesa conseil eloko liboso ya ukangama bibelobi confiez-vous à l'Éternel. Quand on dit confiez-vous à l'Éternel veut dire longola misu na yo pa banganga longola misu na yo na mbongo na yo longola misu na yo moko na beauté oza nango taelanza zambe. Deuxième de choses balobi confiez-vous à mes serviteurs de prophètes vous réussirez na ser mokilo nyonso za mapesi basala nzambe basakoli puissance pe moyen ya ko pour qui ça bato nyonso bakoye pa na nzambe nzambe apesi yango ba prophète de Dieu. Donc soki oza le kamabongo ko rumela te benga biso na lumbangu na numéro to kopesa pa ya président pour to luka solution na lumbangu pour que nzambe a secourir yo. Voilà. Merci beaucoup mesdames messieurs l'homme de Dieu ngai na kotika na plateau makambo toye oyeli peuple de Dieu et ba orienter bango moke na moi liteya pour ça la prière ya suka au petit numéro de téléphone na yo ngai na pesi merci na ba obazaki belo kotala biso chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Oui bien aimé Nzambe a continué kopambola yo bisiko zali bisiko zwami oza maman oza papa oza jeune frère oza jeune sœur. Vraiment makambo o toti koloba kotanga ba pont yo eza ba makambo ka toke pa ya docteur akokaka ko kopesa solution nango te mais solution nango eza pa na Nzambe. Bibelobi chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc oser la lobité babi le royaume de cieux est forcé aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oza na Londres, oza na États-Unis, oza na Canada, oza na New York, oza place nini. Tango zoyo kamakambo yo mama nanga ezali comme ma intérêt na kati anda kuna yo. Alors pendant que tozo lobela temo yo Tom Nabiso c'est sur la prison satanique. Prison des eaux. Comment savoir que vous êtes dans la prison des eaux? On a répété en sous la sorcellerie, l'impudicité, femme, mari de nuit, les signes des rapports sexuels en songe, ça se manifeste à la journée comme avec des pertes les signes des rapports sexuels en songe, ça fait manifester dans la journée la perte blanche,
gonflement des seins des femmes, masque de vieillesse, les infections continuelles, faire pipi au lit, on va remarquer que ozo suba na mbetu, oza papa, oza mukolo, ola la kana mwasi na yo, mais osutuka oza na mwasi na yo, mais osubi na mbetu. Pendant que basi nouana et se manifesté, bien aimé Nzambe azo révélé yo que oza en danger. Oza en danger. Masque de vieillesse, les infections continuelles, faire pipi au lit, des caresses au moment que vous êtes au lit. Au lali, mais ozo sentir que bazo simba yo. Des caresses pendant que vous êtes au lit, rêvez que tu t'enfonces dans l'eau. Yeba ke basin o nazo tanga, eza basin o ezo laksaki, oza penza na kati ya problème moko très sérieux. Oye sengeli to sa solution. Bien aimé, eza na makambo oyo yo Nzambe azo sa na kati ya vie na biso, oyo yo tokopesa ba témoignage nango, pe bato bazana ba problème bakobima bakoya kobenga. Aussi bazui solution na makambo oyo ya phénomène mabala na bango et panzani mamo zalaki malamu na kati ya ndako na yo, mais subitement tango molimo oyo koti na kati ya vie na yo, séparation est commis. Bien aimé, ba loi établie na ba ordonnance oyo yo ezo mema ba malédiction na kati ya vie ya batu. Bien aimé, ezo zongisa batu sima. Donc cela veut dire l'esprit oyo to prison oyo eza na objectif ya kozwa yo na likolo pe kozongisa yo na case 0. C'est que ozalaki mutu si obali obongi, mais esprit oyo eza na objectif ya kozongisa yo ozonga na se, ozonga so ozalaki marié okoma ozonga célibataire, non pas que ozonga na quartier mais na kati ya famille na bino pour que au jouir na bénédiction au Nzamba pesiote. Bien aimé, okomona ba signe o na vie na okoma ndako na yo kokoma kaka vie ya ba kisi ya ba pénicilline, ba amoxicilline, okoma komina ba kisi bimela mela. Maman nanga jusqu'à ce que ba omimo na hôpital okie kokufa. Finalité nango c'est la mort. Alors, na invité yo papa, na invité yo maman, ozo libéro nanga plus vite possible. Bongo, Boba Kobenga, tout ça la prière juste kaka il y a 3 jours et vous verrez la différence. Et Nzambe a coopéré des grands miracles. Tant que nous avons des miracles, ils ont côté déjà dans la ma famille nabino, ils ont côté déjà dans la vie nabino. Bisika oyo mulili kota ki tika Nzambe a côté sa lumière. Lolenge Nzambe a telemisaki nanzela ya Josué Moïse. Moi tellement qui peut epesa Josué victoire na minito nazo bondela na kombo na Yesu. Bisiko za maman, bisiko za papa, tika salut na Nzambe au travers le nom de Jésus-Christ. Ekota na kati ya vie na yo, ekota na kati ya famille na yo, ekota na kati ya makila na yo, ekota na kati ya vie na yo na kombo na Yesu. Que Jésus-Christ te libère de la prise satanique, de la prison des eaux. Na kombo na Yesu, que la puissance de cet esprit est si mayo obima na se ya prison o ya mai. O babengi ozaka mwana mai, mama papa kozango légèrement te. Kozana kati ya prison ya mai eza prison moko très compliqué. Très compliqué. Pour bimanango eza vraiment très difficile. Au moins Nzambe akangola ondenge tozopesa ba signe et puis topesa ba solution nango koma ko bimana kati ya ba signe wana. Place aux allées tika molimo nyonso oye kwesa kiyo. Molimo nyonso oye lata kiyo na kombo na Yesu Christ. Il est écrit, il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions, des serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Nabone Nzambe tika Nzambe libéré yo. Mama Fifi, nazo mono bisiko zali. Tika Nzambe a libéré yo. Oh mama Hortense, bazo pesa nga koma mama Hortense. Tika Nzambe a simba bino bisika bozali na Congo, na Kinshasa, na Europe,
na Canada bamboka bisika bozwami tika nzambe loboko nzambe bilobi la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver tika main ya nzambe basakoli et simba bino bisika bozali bo pika au nom de Jésus bo pika na kombo na Yesu bo pika na kombo na Yesu numéro na ngai plus vite ezali ya WhatsApp ezali 081 la banelle sous 081 01 333 44 la bandeli 081 01 333 44 numéro mususu nanga direct ezali 099 11 359 12 la bandeli 099 11 359 12 tika zambe na lola ayeba na kopambola bino na kombo na Yesu Masia. Amen. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Nasengi yotambwisa ngai, nasengi yozala na ngai, natango nyonso nabelelaka yo, kolo yobo manga. Nasengi yotambwisa ngai, nasengi